La ville de Kinshasa risque d'être humiliée. Ndenge tozo sa émission boezan des ya kopela moto. Mais tala lelo yo Jantini Ngobila se comporte comme le président de la République Toloba. Bila azako tumba biloko honorable Ozé Manzanza. Ba koma ba chômeur. Ozé badi bangana bata Ozé Manzanza. Bazo tumba biloko ya ba électeur na bino bazo tumba yango. Na kati ya ville ya Kinshasa. Pe bino bovandi bozolo biloko moko tozo zela. État d'urgence ndenge mokonzi mboka lobaki. Et si là. Bon tokotala na biso na Jantini Ngobila na naza plus puissant que bombe atomique. Est-ce que je dirais Kinshasa? Kocha Kinshasa pour peut être un marché central. Il est devenu le gouverneur, il y a marché central. Katana ya marché tina cour ya cassation. Mon déposer plainte à moi Mboka Jantini Ngobila vient d'avoir le plus mauvais gouverneur pour diriger la ville de Kinshasa. On m'a dit ma associé baso le belabino, batomi belo on a biso. Oyo ki balobi, baso côté la route tata yango. Bonjour très chers abonnés de notre chaîne Bomoko Média et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bomoko Actu. Bomoko Actu, Bobi qui tobete la bino actualité les kara awa na République démocratique du Congo, lobi nazalaki kobeta masolo ya CDP Nord Kivu, makamboli kana ki na Uvira. Lelo nazungu na kati ya Kinshasa nde mabele ma mesika mamnyoso et le bamaka isika ba décision nyo sezo marizande a na ville ya Kinshasa. Lelo naza na terrain te bomesa omona na terrain, bomesa omona nga isika ba activité do salema isika ba bazo kufa dernièrement bolobi patsozo l'acception ka bibembe mikolo nga soki ba bengi nga na kitaka sur place. Lelo naza na casquette na nga ya journaliste journaliste wa fandi présentatrice le to beta no masolo ezole kana Kinshasa za ya koinda confinement mais na c'est à confinement babi bato bava na banda mais bato musu ba continuer comme ça là. Bonne fête à tous les travailleurs du monde entier, surtout bino bato mesana ko landanga bato ba osala na biki na poto confinement musala les ate kasi le zaka fait des travail to feta mokaka elongo ngai na bino biso férié za la kate na journalisme férié za la kate lelo na ya ko beta no masolo kitoko ezole kana kati ya ville ya Kinshasa baza ko bomba yango kasi naza na plateau awa na mutu moko oyo peut-être bino boyebite mais ye moko a commis présenté to ba soka zali nani aza ko occuper poste nini ni do to beta penza masolo na ndenga ko sakante babi lelo to panza kaka nteke panza nteke ni Michael Brice to talinga ko bato panza nteke lelo nteke panza na mbote ndeko. Oui, mbote ndeko na ngai journaliste. Papa Guilain nga na ebio déjà Papa Guilain Lifoko. Guilain Lokofolonganga. Kombo langeza ka mulai. Donc les noms les plus kilométriques na Congo. Guilain Lokofolonganga Bokele ici tanga ba kombela nkoi. Wana comédien mais siko nde kombo pene bakataka kaka Guilain Lokofolonganga. Voilà, Papa Guilain Lokofolonganga ba téléspectateurs na biso baza ko balimba basuki ozali nani. Oui, Nazali, président national, il y a syndicat national des vendeurs du Congo. Et puis Nazali Moteki na marché Bayaka. Donc 29 ans déjà en tant que Moteki na kati ya marché Bayaka. Puis Nazali habitait à Ngiringiri le 9 octobre, donc ça 50 ans na commune ya Ngiringiri. Donc son avis Nazali président national c'est que na Kambaka Bateki Congo Mbumatina ba province tozali. Papa Guilain, avant tout côté vraiment dans Mozindo, il y a côté il y a poste en tant que président national, il y a vendeur du Congo, tu es pour nani ba ponekio par rapport à ma compétence nini tout bête non ma solo ezoli ka nazando ba bizando indi. Qu'est-ce qui se passe nazando parce que babi yom to kitana au kendara kuna bo bête rappeler ma solo na gouverneur parce que gouverneur a ébi officiellement. Qu'est-ce qui se passe nazando? Vraiment maman moninga to sané mais ce sont zo mona za ko transpirer boye ezali. Je ne sais pas ce qui kanda, ce qui est mauvais, je ne sais pas les termes que je peux utiliser. Des alliés soucis, bekanda oyo nazanango na kombo ya bateki, kota la lolenge mokonza ville Kinshasa, aza kozwa mikano sans même ko consulter bato. Et biso ba kino ba commerçant congolais, to komi ko regretter. Nous venons de constater que cette fois-ci, la ville de Kinshasa vient d'avoir le plus mauvais gouverneur pour diriger la ville de Kinshasa. Pourquoi tout le bien na kati ya marché central, il y avait un problème entre la société Safricom et l'hôtel de ville. Dans le cadre de la construction de magasin pour moderniser le marché central. Je crois que ça date depuis 2005-2004 comme ça.
La ville a na posa ya ba société ba ya ko moderniser marché ba tonga ba magasin. Ba ça qui appel d'offres. Il y avait à peu près 17 sociétés oyo et kendeki kuna. Na ndenge ba pona ba poni société ça fait comme ya message ça pour etonga. Etongi zando, etongi pesa magasin. Ba signer protocole d'accord 6 mois. Oyo amoni que non. Aza c'est peut-être na contrat yango akoyebisa moninga na lingili sous protocole d'accord oyo te to kata masolo. Ba gouverneur nyonso baleka ezala Kimbunda ezala Kimbuta ezala le général Liwanga ezala Kimbembe Mazunga bango nyonso ba respectera contrat wana ya kala depuis 2005 sur 2006. Autorisation de bâtir ya musala wana c'est le gouverneur Kimbembe qui avait signé. Mais le cas là il y a tanga na États-Unis il y a tanga na université à Kinshasa tanga plein na États-Unis na université à Sorbonne na kati kuna mayele belé ayi akati contrat 100 aye bake na ba clause balobi 6 mois ezali il y a 4 contrats mais lelo on est salami lisusu la société s'Africom tanga moni que non il y a 4 contrats ndengeni ezande ngwana te akomeli ville ya santé te nde afundi ville na justice et na ko beta cet effort we bake le gouverneur Jantini ngobila pas ko benga ya gouverneur ya ville ya Kinshasa il faut que justice ndima justice ngo ezali na niveau ya cour d'appel après les élections. Ndé cours d'appel là indima que iyo élection sami tondi ba résultat na yo comme gouverneur ndé bandi ko poser ba acte ndé tant ba fondé na cour d'appel est condamné o ko kata contrat wana te makambo yo ko sala il faut ça dans la société s'Africom parce que contrat ezaka as a interjecté appel à quel conseil d'état ndenge moko bazongi si en temps respecter mibeko wana ayo kité à quel niveau à gouvernement à quel ministère de l'intérieur. Ministère de l'Intérieur et bien qui société s'Africom et bien qui peut ville et puis na dossier nango batali no ville n'a pas raison batali na dossier à justice c'est kati na sembo ba yebisi gouverneur Jantini Ngobila komeka ko buka ba maison wana te et puis makambo sengelo sala yango il faut na société ça s'Africom ma maison na zando za vraiment na venini eza na kati ya zando mipanzi na zando on a construit 100 magasins. Mais pour la bateau, il va comprendre que nous avons des vraiment. Si vous avez un Wakadingi, vous avez un Wakadingi, vous avez démarré, vous avez un magasin, vous avez de l'école, vous avez un magasin, vous avez entré à Zandre, vous avez un magasin. C'est ça, magasin où ils ont un petit espace pour entrer à bateau. Maintenant, au niveau du ministère de l'Intérieur, Jacques Kimbunda qui a été vice-premier de la justice. La vice-premier de la justice, il a commis l'IEP. Interdire. Commissariat général à la police et commissaire général commissaire provincial à la police a sécurisé le magasin pour que Moboule Slamate basimba pe magasin wana te. Mais tala le loyo Jantini Ngobila se comporte comme le président de la République Toloba. Parce qu'il a télémélé cour d'appel a téléméli conseil d'État, et c'est moi interrogé qui appelle, a téléméli vice-premier ministre de l'Intérieur, a téléméli vice-premier ministre de la Justice. Tant que vous avez dit que Assemblée Nzambe coroner. Dès coroner est sauvé, confinement, état d'urgence, tout ça. Le chef de l'État a décrété l'état d'urgence. Alors, il y a batangaki bisiko esengaki bakanga mais lokola yazalaki na projet na ye na niveau ya zonda monene atiena ba wenzi abi bato bateka na wenzi kaka biloko akolia mais akangi zando pona ni po abi bato bateka kaka biloko akolia état d'urgence Cécile bazoteka te état d'urgence Cécile babakisi 15 jours na 15 jours toyoki lisusu alobi bakobakisa zando ekofungwa makaka 6 mois après. Ndenge tozo sala émission bo ezande za ya kopela moto ba maman bazongaki na bandako batiraki biloko na bango na zande ba yebike confinement bazozela soki gombe de confiner yango po bazonga basa mais lelo ndenge to biloko na bango baza ko tumba donc ba bimisi biloko na bango na kati biloko ezali na kati aza monsieur ezana ba dépôt monsieur ezana ba hangar monsieur ezana ba kiosque monsieur ezana ba conteneur donc mabaya na kati ya zande babuki ba mesa ya bato biloko ya bato na minute onde tozoko loba baza ko tumba. Est-ce que balingi ba humiliser Kinshasa tonini? Nous sommes à Kinshasa. Il est gouverneur ya bato nyoso corona zaka pona bango te. C'est vrai bato bazo belango mingeza ba kondi mais corona et sengeli biso nyoso to l'été pour faire partie cette pandémie.
et bimalibana na kati ya mboka na biso. Mais la méthode ya zo ça c'est-à-dire le qu'on a perdre d'un côté ya Messasia ya Messasia na procès a luka qui député moi na mboka les airs n'a jamais le coup de pour ba chaye poids. Ba les gars ils peuvent betendre ke ba lobaki mais tant ba moni réalité ça ndingo na te ba sa nini ba bendani. Nda ko mo ça ko séduire mo konzi ya mboka pour que à tout ba buka ma magasin ba ça ba zo sala. Mais ceux qui ba ko sala message na kati ya Zambie. Nous sommes la population. Nous avons droit à l'information. Il doit quand même nous informer. Tout ça va syndicat, tout ça va partenaire. Mais à se informer, bisoté. Pour cela, je bien, assistement de l'activité à syndicat dans Zando. C'est comme si à gouverner dans Zando. Assistement de l'activité à syndicat dans Zando. Jusqu'à ce que tu repères un mikanda. Alors que le syndicat local à Bisso est botami le 30 octobre. Hein? Le 30 octobre, c'est comme 1997. Lundi? Ndé syndicat na biso botam. Si on calcule les autres, j'ai 23 ans d'existence. Donc le gouverneur baleka. Ba gouverneur baleka. Si yende les lois yelo kola ya tanga na université à Sorbonne. États-Unis na suka penza kona côté à Pôle Nord. Ya tanga kuna. Azotu na biso ba mikanda, o ezako la ba syndicat na biso ça ko exister. Ba syndicat lokala ba CC ba yene o bazo président interfédéral. Ya azotu na ba mikanda lelo avant ba ça na kati ya Zambie. C'était juste c'est pas ça ba manœuvre na ye. Pour punir la société Safricom, aluka a tout prix à bouger un magasin. Oh, conséquence à ce qu'il y a bouger un magasin. Ce qui mondele wana Messasan, à la justice internationale, la RDC, l'hôtel de ville, son compte sera fermé et il sera obligé à dédommager bateau. Mais na bateau bazo souffrir. Ce sont des commerçants. 30 000 vendeurs au bazar na kati ya marché central. Bazo buka babiloko na bango, bazako tumba biloko na bango avec décision argentine ngobla pe mokonzi mboka azotala mokonzi mboka atali azoloba te maintenant la population komi komona do yende moto akomi kotinda moto yo babuka biloko na biso olandi ça déjà la 30 000 opinions o eza déjà contre mokonzi mboka na makambo o argentine ngobla azosala. Ce n'est pas le chef de l'État qui le fait mais c'est argentine ngobla. 30 000 millimos et comme la Kanda. 30 000 millimos. 30 000 millimos, on a chaque moto, on a 20 personnes à ta famille. Bêta calcul. 30 000 fois 20 personnes. Et il peut sa chiffre à combien? C'est un électorat très important, d'où les chefs de l'État doivent faire très attention. Naïsa Leli. Il y a Gentini Ngobila. Tous on a kata Kinshasa. Kinshasa est le miroir ya Congo. Kinshasa est la capitale de la RDC. C'est pourquoi tu ressens na mokonzi mboka. Ba arrêter hémorragie wana. Ba arrêter hémorragie à makambo où ezali ko sama na kati ya Zando ba arrêter yango. Ba révoquer même moi na mboka Gentini Ngobila. Ba député provincial na biso bolali. Hein? Papa Molière, Nembalemba, Edi Yeli Molangi. Maïki Mokebaï, Gérard Moulombe, Peter Kazadi. Tu faut que tu aies Gentini zo tumba biloko ya ba électeur na bino. Gentini ngobila azako tumba biloko honorable Osé Manzanza. Ba kuma ba chômeur. Osé badi bangana bata Osé Manzanza. Bazo tumba biloko ya ba électeur na bino bazo tumba yango. Na kati ya ville ya Kinshasa. Pe bino bovandi bozolo biloko moko te. Bovandi botini ngobila sala n'importe quoi. Papa Godem Poy. Au lieu de bifitek, tomate, mayonnaise, vous avez colobaté. Ce qui se fait dans la ébanité, tu continues dans la et là, vous savez, tout le monde est malheureux de ça, ma connaissance. Les lots montent aux opérations à Katazan. Les commerçants sont prêts à se soulever. Tous os là, état déjà, ce n'est pas mon konzambo kalobaki. Et si là, bon, tu as là, nabiso, na Gentini Ngobila. Nana za plus puissant que bombe atomique. Si quoi yo bino attend que baza ko lobela ba vendeur ya Kinshasa, bozo prévoir pour ça ni après makambo oyo. Après makambo oyo, ya le confinement, biso to lobi to kokota na Zando. Olandi? Biso to kokota to ko ganga makasi pour que mokonzi mboka la muka. Vous savez dans notre pays, tous on a bénédiction moko nzamba pesi biso o esengé to profiter nango. Bénédiction na ezali avènement ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est une bénédiction pour le peuple congolais, mais Satan le diable à travers Batou.
bato ba mesana na mabe bato ba mesana na makila bato ba mesana ko boma bato ba mesana ko tumba biloko ya bato nde bazolinga maintenant ko désorienter makanisi ya peuple congolais ya ko soutenir mon mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi biso toza bato to comprendre idéologie wana et c'est que mokonzi mboka comprendre ce que idéologie yango ce que mokonzi mboka so comprendre idéologie yango te ba ko couler na même bato na Gentini Ngobila ba ko couler bena ba mo technique donc bazindi moto muso akoya pas du pouvoir eza mboka Congo biso oza peuple toza na besoin de loko mususu te toza na posa atolia malamu tabule ya yembati ba pe bazilaka likambo moko balia na tongo balia na midi balia na pokwe bana bakendeke kelasi pe ya mikolo nyonso ba papa ba mama bakota misala na mboka bato maladi bakota na l'hôpital bakisi etonda sukula ngo bani wana tokoyoka na malembe wana vieux seigneur lei aloba eloko wana de sengeli tangu toza koteka tangu makambo do salama toza binemi ya bakondite. Nous sommes des partenaires. Il y a la qui est moutouté. Moi, je suis en train de la qui est moutouté. Le président Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Bati qui sont dans mon nez. Parce que si vous avez dans mon nez, vous pouvez pas mort le tour de parce que j'ai dit que vous avez dans mon nez. Vous avez dans mon nez. Le premier marché à Congo. Babo mayango kaka na tango ngobila kaka tango Félix aye 30 000 milimo wana ekende kaka ndenge wana pe mona mboka fachi atali na ndimité. Je pense que soit une information est cette fois-ci à travers chaîne Abino Bomoko à travers Fo Lingala mokonza mboka a information. Je pense qu'il n'hésitera pas dans ces 48 heures il y a quoi interdire mona mboka Gentini Ngobila atika ko sala aventure na ye ouais ça aventure pour benga yango et nous sommes prêts à tout. Le roi Azam Mokonzi, Azana Basoda, Azana Bajan à sécurité, Azan gouverneur à Ville Kinshasa, il n'a pas de compte à rendre, il n'a de compte à rendre à personne, mais nous sommes un peuple. Il a des comptes à rendre à nous, nous un peuple. Même si aujourd'hui à foot à côté, il va les payer un jour. Mais on dirait Zandu Nyon c'est un gombete, Zandu Moussou on dirait parti Moussou c'est na commune à Kinshasa, ndeni bango baki ko kanga Zandu Nyon c'est na ville à Kinshasa, ba confirmer zakara na gombe. Mais c'est ça yango tozo lobate. On se comprend ba yo ko gérer vie na émotion te. Le lobo kangizano Zando na est, hein? Et bani na avenue Bokassa. Na ouest Kasavubu. Na nord commerce, na sud Lowa. Olandi, c'est que ba magasin nyo surtout na arrêté ça ko délimiter marché central yangwana. Mais tala ba keti na kato. Ba kangi ba magasin yotekate pona nini. Sans raison valable, ba kangi ba magasin pe ba kondi ba zotala, ba tigeli Gentini Ngobila liberté de faire de n'importe quoi. Les lois ba magasin na zando ba kangi. Bato ba na cité. Baza na posé à s'approvisionner. Kuna na zan déjà ba magasin à minene ba baso marabelo on a gros tout ça. Mais moto za na cité soka sombi biloko ateki biloko na esili. Aza na posé à s'approvisionner. A okende wapi? A okende na zand. Zand ngo kangi olobi ekozonga na janvier. Kasi na cité biloko ko matati. Oyo mo teke na cité biloko mati. Yo mo teke dollar mati, ce qui rend coûte cher. Parce que moto ateki biloko na ayebite a ko s'approvisionner wapi? Ba komi ko lukolo ko tepa. Ndenge redia loba bolingo komi ko tepa zangi constitution. Donc mbongo biloko zo tepa mais mobeko siko ezate. Ça dit gouverneur soka la muki abidi kata moto wana kingo bakati. Soka abi buka ndawa étage babuki. Mais heureusement pour na maison à mesasa ba pekisier. Mais na pour punir ce messieurs. Ndazo diembela na makambo ya ba corona na makambo Kinshasa bo peut. Est-ce que gérer Kinshasa? Ko tcha Kinshasa bo peut ça ka marché central. Mais il est devenu le gouverneur il y a marché central et non gouverneur à Kinshasa ba elenge se yango ba sala ngoti ba birmanie yango na mona wutu ndeko nanga yedi yela bwaki mabanga wana ba sala nzela wana cimetière à Kasavu yango na parti etikali ba tonga wenza munene ti ba tonga marché ya munene ba tinda bato kuna ba komo sa makaisi ote to tinda bato wana na terrain wana ya stade des martyrs na libanda totinda bango wapi na boulevard triomphal totinda bango na terrain ya lingwa biloko ya bateki basi batumbi mamande tozo batumbi biloko ya bateki biso tokotika mwana mboka Gentini Ngobila te toza kozela ngombe bafungola parce que toza na makokite
ya kokota na kati ya Gombe ba macaron ezate. C'est pourquoi au moins tous se réserver. Tous a des confinements ici là, to recensé ba biloko ya batinyo so batindi, to ko sala ka bakatana ya marche tina cour ya cassation. Moko to ko déposer plainte ya mwana mboka Chantini Ngobila, to ko kende bateki nyozo. Tous a état d'urgence ici là, tous respecter maloba ya mwana mboka. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui est une bénédiction pour le peuple congolais parce qu'il y a la liberté d'expression. Pourtant, mais avec son avènement, nous avons le droit de parler. Au moins, nous avons le droit de parler. Si nous avons le temps de émission, nous avons émission. Mais, tous avons le droit de marche au niveau des syndicats. Jour où nous avons déposé plainte, nous avons marché. Il y a vu la Kinshasa. Et côté gâté, par solidarité, il y a un marché central, il y a un marché Kato. Oyo, moi, je Chantini Ngobila, a Pekisi Bango côté abusivement. Au Pekisi Bango, na balabala batte Kate, mais un magasin, et dans la Mapangwa Bat. Au Pekisi Bango batte Kalolengeni. Opération Kinshasa Bopeto. La ville a beaucoup d'argent. À d'autres taxes rémunératoire, à d'autres taxes assainissement, à d'autres taxes à pollution. Alors, on a 500 fois et pas à chauffeur. Bon, on est belé pour assainir ville. Mais tout ça, bazo gérer ville en comment. Il y a autre série na député na biso vraiment. Baté qui to sala erreur. Et série na biso baté qui to appelle na représentant na biso na kati ya assemblée wana. To votaki ba politicien. Bango ba défense na bango est très politique. On m'a ma social baso lo belabino, ba tobi belo na biso. Oyo ki ba lobi, baso côté la route tata yango. Cette fois-ci, motegi zwa gagé. Mais tu bêtis cette tata mokonza école. Tu bêtis cette député provinciaux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Bopé savait battre qui cadeau. Il y a le 30 juin. Avant le 30 juin, tout le monde a mon amboka Chantini Ngobila. Aza sous gouverneur a vu la Kinshasa. Pour que Kimia et Zalanaka a vu la Kinshasa. Pas maté, et Zala Makambo et Zalekoya. Bando bazo comme a degré na ngote. La ville de Kinshasa risque d'être humiliée. Nous allons vers la humiliation de la ville de Kinshasa. C'est pourquoi, restons tous mobilisés, restons tous vigilants. Tous la conseil état d'urgence ici là. Bafungola masolo, to banda ko tambola mouvement nyoso ezala coronavirus kende, ndeto ko sala kabaka tana en marche. Ata kwa za gouverneur, ata kwa longue gouverneur, ba acte ya posaki, il sera poursuivi. Voilà, très chers téléspectateurs, ndeko Guilin ici à l'opinion sur Robak Césate, Kokamora depuis ndeko Chantini Ngobila Azwa qui bokonzi ya gouverneur, on a vu ya Kinshasa plainte sur plainte. Plainte sur plainte, bazoko se plaindre car de vite sur azoko kanae, un poste en côté. So azongi sango et pas précédent na eto yebité waneza makamto ko yibango la venir mettre landa bango tina suka to landa ndeko Guilin tina suka so ika ba fungoli Gombe biso na sima ndeko Guilin to ko soutenir parce que bato baza ko teka na zando baza ba maman na biso baza ba papa na biso baza ba ndeko na biso vraiment tozo souffrir na ndako na bandako na biso boy tozonga lisusu boy biloko na biso batumbi tozo ba mbongo kutu nano ya kosomba biloko mususu wapi en tout cas likambo ba kondi fo batala yango ti na suka ndeko Guilin si alobinyo songa ya ko bakisezalité na mwana sa opinion na ezalité en tant que journaliste mais makambo to ko landa ndeko Guilin toza na esima poto tala parce que ba maman na biso de bateka na zando bandeko na biso basi bazana ba boutique na bango na zando congolais luka a débrouiller na moi mike na yakangisa parce que toza toujours abandonné toza ba bano bazanga ba parents bino bokenda kuna na bozwa ba kibukonzi na bino bofanda kuna donc botika biso to débrouiller moi mike na biso voilà to comme pratiquement na suka yani mais on a besoin de Bomoko Actu, il y a Mokolo Alelo, Nakanisi Tokutani Balasima. Surtout pour partager vidéo, la ligne vidéo, ils allaient vraiment partager, en gros, pour continuer surtout pour s'abonner à Bomoko Média. Comme déjà que c'est la Bomoko Média, tous les gens actualité, moi ils sur place. T'as la coup de voir comment il baba vidéo, na biso coach en page mon boy. Dieu merci, image n'a pas de tikala et le n'a pas iso qui mais bino bo ça continue ko s'abonner, bo c'est l'arba on a pas partager té bino bo partager bato bosso et puis bo s'abonner pour bo avoir information. Ndeko Guilin alinga apé sa numéro na ye na ba vendeur nyos bazali ko landé so ba ko contacter pour balobi ekoinda. Ba pona ba teki o bazana posa na biso syndicat de vendeur dit ngai moko mona mboka Guinée lokofo bo benga biso na 089 89 62 766 na zongeli 089 89 62 766 to bo bengi na numéro na ngai WhatsApp 0999
164 541 0999 164 541 bobenga to sangisa makanisi to lutter comme un seul homme pour que mokolo wana cour ya cassation tozala ebele Kinshasa mobimba pour déposer plainte contre mon mboka Gentili Ngobila. Merci.